mbote Mbutukulu ya mbote Mbutukulu ya mbote Papa Josué Mbutukulu ya mbote Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Papa Josué Joyeux anniversaire Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Papa Josué Happy birthday to you. Ouais, profitez bien vraiment. Donc, sans oignon, c'est ça pour Nayo. Ozongi bébé, maman parolo pour Drazon sur la berceau. Donc, abonnez la meliso poto poto ne oba no melana pour moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Josué. Joyeux anniversaire, Mbutukulu ya mbote, Papa Josué. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa José. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, boss, je suis des caresses nettes. Chante encore. Ouais. Joyeux anniversaire. Boss, je suis des cailloux. Boss, je suis des cailloux. C'est moi qui joyeux anniversaire à toi les boss, je suis des cailloux net. Je suis là ta maman là young donc là va bébé bayembi. Yamoana. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, boss Josué, joyeux anniversaire, Mbutukulu Kambote, Lubutu Yambote, boss Josué DKS, Nakatia, Norvège. Eh bien voilà, chez bien moi les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1. Boma Matadi Mwanda. Que dit la Bible? Les émissions Yambarabasa Lanzambe et le loto Yambi Pasteur Blaise Maka orphelin. Donc Bele Bakanisara Dadi Tina Moya le Lazara na Mikili ya Poto et lelo na kati ya plateau na biso Tobeta Masolo ya Nzembo na ye oyo kalate to déjà na ba plateforme ya téléchargement. Allo et Pesi Makambo, allo et Sali Eke Aganga Lisusu Poyenzambe Ayoke Laraye, Torobela Peli Kambo ya réalité, Nino Elegagi na Nigeria, Torobeta Peli Solo na Yango, Torobeta Peli Kambo ya 100 francs, Somba Esprit de mort. Torobela Pe Moma Mbele par rapport ya ba réalité ou ezoleka Nama Ngomba Nabiso, Torobela Pe actualité. Il y a Pasteur Blaise Maka, Boni Boni, ministère réseau, Koba, Kotambolati, Namoi, Mwalelo. Ce qui toza même pensé na moi Namboka, Enoch Infinda. Je dis un grand merci à mon boss, je suis DKS depuis Norvège. Motema, il y a Mama Laure Yongo. Suivez ces transitions et on se retrouve. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, boss, je suis des caresses nettes. Chante encore. Ouais. Joyeux anniversaire, boss, je suis des cailloux. Boss, je suis des cailloux, c'est moi qui bayembi. Joyeux anniversaire à toi les boss, je suis des cailloux net. Je suis là ta maman là young donc là va bébé bayembi. Yamoana.
Et voilà, de retour sur ce plateau, Mbote Dadi. Mbote Dadi kaka soki Goliath, soki David, soki nani à presse. Zama pambola na musala mwe zo sala. Amen. Zama pambola bandeko ba olanda biso, zama pambola kolochen. Zama bitika sala blokola. Pasteur Blaise Maka, orphelin, batutina moya lelo, ebele bakanisa rozara na mikili ya poto. Expliquez nous bazo landa biso na DKS boni tozui Pasteur Blaise Maka na ville province ya Kinshasa. Bazar on a raison parce que ça fait un bail aussi. La type un album de terrain. Moi tant vidéo les gens croyaient que dans en Europe dans la Mboka, maintenant je suis pasteur, je dirige une église. Donc nous continuons à qui frère Blaise on a ça. Et voilà, papa Nabiso Blaise Maka Aza na Kinshasa. Pasteur Blaise Nzembo orphelin ndeza Nzembo yo bimisa yo eza Nzembo oyo Nzambe amimonisaka à travers ya Nzembo wana et bato ebele lelo baza na mikili ya poto bazoye bate vraiment si c'est vrai tozaka kana Pasteur Blaise Maka oyo ayembaka orphelin. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango yanga baparents baza te vinanga pasi yanga mama kindanga dolela yebida que c'est notre frère Blaise Maka. Et voilà mon boss je suis DKS oyoki papa Nzembo wana ezalaki Nzembo ezalaki na ba révélation ebele Nzembo wana eza Nzembo ebimisaki yo vraiment nini tina moya lelo ozalaka sokozo yoka lisusu Nzembo yango elobelaka. Non, la chanson pour nous ici là, ils ont toujours une massacre. Et puis pour le public, ils ont toujours une massacre. Partout je passe, sur la mine Zemboana et apparaîtra en Zembakalate. C'est comme si Nzembo est dans Siko. Mais qu'est-ce qui fait que Nzembo tina moya le tire la Nzembo? Premièrement, d'abord l'onction qui est dans cette chanson. Et deuxièmement, ils ont un message. Le message dans Nzemboana est tellement fort, ils ont tellement fort. Ça édifie beaucoup déjà parce que bon fallait voir chaque jour. Je suis bon fallait des pères ma maman mais pas vivre bon fallait. Ils ont comment consolation na bana mike bazoya ils ont consolement toujours. Les gens Nzembo basandi malbalanga bi etikala éternellement Nzembo. Kwa tanga musolo ko yembango. Batu balela kaka ndenge zaina ko daler la salle concert. Donc Nzembo wana pour ngeza mystère mobimba. Olibo Tanzambe pas maman. Tous on a un na histoire Pasteur Blaise Maka orphelin et banagi ndenge nini makamongo yaki ndenge nini lelo yo okoma mombo na Nzambe. Okoma pasteur a vraiment longue histoire tout le temps na musalote surtout la vie à balabala. Dieu nous a fait grâce que tout kutala le balanza menanzela pasteur Mopero Maloba. Wazaki munene mission munene tango kala et pour voir la vanda qui pembene c'est un père qui m'a beaucoup aimé parce que l'église n'a pas comportement où tu peux pas supporter mais ce papa là mais supporter ma faiblesse na ngai tellement ça lingé mingi je pas compris naza mwana né dans autres thèmes à molimo voix ne s'incarna katina voix s'incarna katina ngai na comment interpréter le musala Nzambe. Modération, et vous tiens un pasteur avant même cet album. J'étais déjà pasteur avant même l'album. L'album est une Sima Kozara, pasteur. Voilà un peu place Moussa les bandits. Si tu dis ma pasteur, le lot de diriger Moussa Nzambe. Et voilà, tous on a un moment qui est dans Nzembo. Banzembo wana vraiment zalaki banzembo soki moto ayoki yango amoni présence ya Nzambe. Boni zotala lulenge musique na biso ezokendela. Moyemba kokoyemba mais ressentir oyoki Nzembo. Kuti présence ya Nzambe te na kati Nzembo. Bon, le yembo za moyen obso de communiquer le message Nzambe na peuple de Dieu. Les a moyen d'évangélisation. Des ba passer ma télé na chair, bon. Toi, la réalité, tout le monde, ça fait très mal. On m'a dit que je imité ma boîte qui va jeter. Je m'a imité mais où il y a boîte qui va boire. Si les gens disent que qui n'a évangile la boîte c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'inspiration de Dieu. Il n'y a pas l'inspiration de Dieu. Normalement, si il y a un
Et ça m'a succès 6 mois, 7 mois. Le boum bien des années. Le banzem autant ensemble, vendati le banzem quoi. Yerusalem mboka yasika. Etonga mi pona babulami. Kole la teo. Banzem wone tikela ba pantola jean. Échange raté. Tout le moment moké bamboa kela mafinga na kati ya nzembo nzambe izu esika ndenge nini banzembo ya mboa kele kota. Mais c'est normal, bible bina tanga suka. So bo moni ya désolation na abomination salami na lié saint. Kwa zo tanga sala keba. Du ba place so mabe ko sala mateso mo mabe ko sala ma sege yesu azo. Nous pour c'est normal, Jésus revient bientôt parce que bato baza censé ba sala makambo ti mo sala. Bato baza censé ba tombola yesu ba tombola loge. Zelo ka sikate le banzambe ya clair. Pasteur Blaise Maka tozonga lisusu po vraiment na lingi tozala kaka na mwa kikala yambo to koba na masolo na biso. Pasteur Blaise oza papa oyo lelo yo oza na référence oza papa oyo ndozo sala fierté ya esika outa boni ozomona banganga nzambe belé oyo tina moya lelo ba sala ba fierté te ya bisika ba bino. Merci pour le message. Ils ont ma vision. Nous avons un message à l'étiquette. Accrocher la vision de ma vision. Ensuite, nous avons pour la vision. Vision de parce que la réalité, tout le monde est un évangile. Donc, par exemple, il y a un grand frère de l'Église. C'est tellement grand frère de l'Église, c'est à la télévision. On a la roule alors bandetini pasteur pétage yo mo lo bien ndala mbiti yo mo say lo bi le bandit do yo mo bandit ba pétage mais nazala na tuna pétage alors ba tout simplement pour na yezaka lo lenge mo boyi sugo biloko wana oyo salema oyo sala katilelo mo banzema muyeme bazo bina na azale mona fali azala ferry ndala ko sala ngote est-ce que ça mabe ba sala nzambe ba ko pusana te ça vision na ye asa âge. Je ne comprends pas. Plus bas âge. Si n'y a pas de côté. Nata âge lui à côté qui, mbolo à côté qui, sauce à côté qui, mbo à côté qui, n'y a pas de côté. Parce qu'il n'y a pas de sur le côté. Mais ça a la âge, c'était. Pasteur Blaise Maka, vous avez une relation avec un musicien profane dans le cannabis. Waouh, dans la relation. D'ailleurs, dans la relation, on a coûté Diana Bango. Une fois c'était avec Werasson chez lui, à Port-Anna. Deuxième fois c'était sa femme qui m'a invité avec ses enfants. Après ce moment en passant, ils m'ont touché mon macasse. Il a mis Malé, c'est Bill Clinton, je le salue aussi. On a coûté à votre solo là. C'est pas la moussa Nangai. Il y a mis Neza Sakara de Kuta, je crois que tant que maman est malade, c'est un frère aussi qui m'a apprécié la Moussala Tosala. La musique qui est bandée, on a mis ça tourner toujours temps pour soir là, pour côtoyer, pour la bandée. Et voilà, Pasteur Blaise Maka, il y a solo les orphelins. Il y a solo. Oui, les orphelins de père. Je suis DKS. Papa Nanga Blaise Maka a orphelin de père et de mère. Maman Nanga Zanvi. Papa Nanga Nimtakouf. Ah oui, donc vous orphelin de père. Les loyaux, au boko la bana bitiki, et commis moko, il y a vision là. Boni aux hommes à maman. Bon. En tout cas, nous avons beaucoup maman parce que les camarades orphelins, les orphelins, ils sont bien à côté de la carte. Les arabes, ils sont bien dénonçants. Parce que tu comprends que les orphelins font mes bélés. Est-ce que ça va pas sur la bana? Il y a un esprit derrière l'orphelin. Avant de la réponse, il y a un esprit au côté de l'orphelin. Parce que ça a battu nous sous. Comment on a l'orphelin? Pourquoi on a parenté? Comment ça on va sacrifice?
Zala Moseka, Mokonzima, Royazuye. Donc, monsieur, combien de sacrifices? Comme Abana Saparato Bimelawana, pour tout ça, il y a des sacrifices. Parce que le peuple est en Zambie. Bana Tata, la beaucoup de Jésus Christ. Ko Simba Bano, Théo Kaliwana. Simba Bano. Miami Balé. Et ça, terrain, moi, je n'ai pas mboli. Parce que maintenant, ça, ils sont faits là, ça, ils sont là. Ils ont dans le domaine où je crois que ils ont pas la chef de terre, il y a ma belé à Lembaïmou. Il nous a donné 2 terrains gratuitement pour tout que ça soit fait. 2 terrains. Tout ce que pasteur Blaise Maka, on dirait que moi business. On peut aller dans poto, on va lever le pain, on va s'en faire. Pour ce business, on va faire business, ça va aller. On a vu ce bandeko va poser ba acte aux sous nganeban. Yo sala. Oya rolia na rolia te ko kama nanza. Mais yo sala ya. Sala quelque chose. Même mon abattoir to sala nzela na fele. Yo sala paroi yo. Nzamba yebinde nini. On sala pe paroi. Donc sur le bango aventure, ils ont ma passe parce que ils ont terreau ba la pe ba pas mais ça ba tout ça sérieux. Nous avons côté à l'île nous avons plus de 700 enfants. 700 beaucoup là-bas. Est-ce que vous avez battu d'abord? Oui. Parce que nous avons des notions. Nous avons fait l'homme, nous avons fait les copes et bétam. Il y a un salon où les autres ont bébé, on a négocié, adopté. Par réalité, dans la année, nous avons fait l'orphelinat et à commenter que ça va. Bon, on a maîtrisé le domaine où on a été, on a vivre parce que on a gagné tout on a été. Mais tout ça, il y a des gens qui ont fait des comme belé. Si moi, un bébé, maman m'a reçu aux États-Unis, elle a adopté moi Noël, $50 000. $50 000, il y a un ça. Ok. Mais moi, on a le cadre fait. Le commun de business, moi, c'est là. Mais ceux qui ont fait des malades, nous avons pas de là-bas. Voilà. Pasteur Blaise, est-ce que bana wana pe bazala na droite ici ka bakei suivi moko ekoba kolanda ba? Bon, so ba ke ba maison net par exemple on t'a adopté toi qui les arabes moi rare suivi ben les arrêtés sur mais yango to lobela tango moto moko akena mwana oya ke sala na mwana biso to yebite mais soki to lobi ke non ndenge to pesi yo mwana tuza pe na droit ya ko sala suivi ya mwana oyo uzomona likama ndenge. Bon, en réalité, tu as le droit à ça la suivi. Mais il s'est battu. Parce que les contrées, ça la marisabena de tout. Si l'année, on va qu'il y ait. Mais Babylone, on se pèse à Babylone, on va revoir. Les autres, on a fait tant que tu as mesure de lobby et on s'empire les sous. Là, vraiment, tu as raison. Parce que ma camoufle, c'est une solution qui est dans ma vie, ma casse. Tu dénonces, Bilo, moi, je vais cesser la orphelinat. C'est que tu as le bas, j'ai bloqué ça, je vais cesser. T'as la négociation orphelinat, tu m'as dit ça. Est-ce que vous savez pas pour faire pour faire Monsieur le pasteur Blaise, bah il y a la bango banate mais monsieur sous bango moko ba bimisara misolo batina rabato. Nasoma ba. Parce comme moi belé dans mon domaine wana et biso to tema le sambo zamba confondre bango. Est-ce que la marche moko pacifique et que tout ça la matin na cadre pour dénoncer la réalité? Pour dénoncer biloko, toujours préparer déjà mes missions menées pour dénoncer. Parce que là tu dénoncer on est sunga qui fléau ici là parce que ça va pas ça besoin souvent sunga ba lembi. Bana ba mo souffrir. Ba lembi. Parce que sur télé PV nous ils en a danger. Là ça problème tellement tellement parce que sur tel domaine va faire la ville à RDC c'est moi. Je vais c'est Blaise Maka. Nous n'avons pas une chose à soigner les Talibans et les Zwinga. Tous les Talibans dans la boyata. Oui, rappelle le Talibans. Il y a différents Blaise Maka. Au moins, tu vas le Bélé comme un bon fait. Les gens naïfs, vandissimation. Dans le Bélé en anglais, parce que moi je parle de moi-même. Témoignage c'est très fort. Très fort. Bilo que papa, Tikaki, la famille Babot, les langues à la passée. Mbongo papa tikaki ba famille ba batolamba pour mon albe ba fait mo bo na mon vie et bon ba yamba banzembo ka likolo ngala pesa ya mo nzembo na nge kapta bato atala comme na milieu ba yanki ba shege
sur la côte on fait les Pasteur Blaise Maka ti lelo solution ezate papa kufi bandeko ya papa baye babotoli biloko babengani mwasi na bana bazwi na mbetu moya bandeko lalela na congélateur bakotiki la maman na biso atekata mai achata vivre frais bakena Bible bato bazo sali kambo bango pe batika bana babo ofele moto anyoko la ko ofele ye batika bana na babo banini ba ofele moto vivre seko na mukila zata bota la bana banyoko la basuka no ba resira yo mto landa ngai ibele bana poto la banyoko la bana ba via le bana poto bato banyoko la bana kisasa ba souffrir ko désespérité malgré tout ce que comme on a la vie. Kende liboso. Ça m'a fait ça. Pasteur Blaise Maka, est-ce que moyen zate ya kukuta na ba kondiamine ya mboka na biso kuluka ba piste de solution pour fléau au pesila que moya kufi bandeko na ye bazwi biloko na ye batiki mwasi na bana nilo. En tout cas, la démarche, ça c'est tout les encours. Tellement tout le monde mais c'est un mot patriotique. On va tant bouger les canaux. Le prophète peut son message. Et on va s'organiser que nous avons ça sur grâce. Tout le monde, tout le monde, malade, nous avons souci chaque jour. Tout le monde, les canaux, nous avons vous allez bien venir au moins de ça, on a jamais eu le coulas. Et là, on est à Portac. C'était au sommet. Je suis allé à moyen pour l'avoir le bandako. Parce que belé. Parce que bon les camboyo et milima baterobique. Le loba droit ya bane belé za respecté té bane belé baza violé bane belé ba subir ba makambo oyo ba koki kokuta na ngoto. Loko na mosala nzambe nino ko loba na réalité. Na iba na nzembo tout ça dérangé, violé, abandonné. Et toujours bunda et loko na nzambe parce que cause c'est juste. Nous savons que ça me permet de passer comme pour l'objet à la pour aller pas mourir. Pour pas réussir le monde local dans le thème là-bas. Bayo kanzemo nzama va faire là comme nzama là-bas et ils vont réussir. Pasteur Blaise va faire les salami belé mais to ya bana bazana balabala ezaka belé. Waouh, vous avez raison. Bon Féliné c'est belé nga so ezaka berger bana na ko batela 400. S'il y a des enfants, on va les gars. Toi, on a terré, le point que vous avez refouté là. C'est bon. Il y a Blaise Maka, orphelin. Bah soutien au pays. Comme moi, pas si au moins on a poto, atteindre le repos. Il n'y a pas au Kemba. Toi, on a que potonné dans mon réalité. On a dit que l'hiver, na 6h, 5h. Ma l'île est quoi? 0-4. On va y venir à -4. Je suis seulement $100. Bon, je pas 100 $ à la pote. Dans la copona, bango, so exact, gloire à Dieu. Parce que tout fond la parenthèse, moko, tu es côté biloko na orphelinat. Mukambi orphelinat, longoli pe biloko ndambo akena ona ndako. Bon. Salamaka. Non, tu relis mais bana total la paix tant musuku to ezo ko kana bango tem so to longoli susu ndambu na oyo bazana to suni bango te c'est que marché c'est que longoli c'est qui a remarqué que moi ndambu ko le ka bon peut pas lire on va ça musala te papa yo ça regarder bana chaque jour oui na moi 5 sacs et mon moque qui peut ndako salisi les gens mabete so to ko lia na sima bana te za ko lia na sima bana te za musala ba osala ka musala munene tant que tu n'as pas de rendez-vous, on va laisser ça. Pour bien sûr, tu as chaque jour, sans le loyer, 3 jours après, monsieur Yé, ils ont soigné le monsieur, après 6 mois, vous allez moi faire tout. Tant que vous avez vide, vous allez aller. Provision belé, na dépôt, mais bana ba olia bien té. Madé sumora ya newana. Otali soupe, ngoyo morata na ndako, mama ko sela bana soupe boye. Baliara. L'essentiel va jouer. Pour ça, je suis joué, je suis allé bon. Je suis joué. Je suis chrétien, je suis que nous chatons mon cœur à piater.
Dans la journée d'assaut, il y a un coco la lipe et mon nom, il m'a journée. Au coco, il y a une journée. Prise en charge, il y a soins médicaux dans l'année. Bon, prise en charge, il y a soins médicaux, il fallait rater dans le bois. Oh. Ils ont raté mon bébé qui est en soigné. Bon, il fallait pas faire un malade. Moi, je suis aspirateur, la porte à oiseau, basile, au côté Kaoka. Mais bon, ça l'appelle au Tebo comme là, dans le ministère, dans le biso. Il y a un biscuit qui est là. Il y a un message qui permet de faire pas numéro 1 en beaucoup. Il faut que je fasse. Bana baza 400 kotanga na bango za l'année. Bana baza au délai à 400 parce que on entend la travail parce que de féminin. Parce que là et kotanga la bango pour féminin zo bunda. Parce que quand on est dans une entreprise, c'est vraiment la classe. Pasteur Blaise nini oyo bozo kanisa na bande kona biso déjà bakomi âgé na tina koye ko la misala ya maboko oyo ko sunga bango pe na ba âgé bakomi. Ouais, on a un projet déjà de bande qui ont déjà l'église surtout dans rassemblement qui vont faire là bakomi. Ça va bien na bango. Sauf que tout le monde ko freiner mais tellement comme tout bazaka alerté baya mais baza sur la guerre dans quartier parce que quartier on a tia yango même bande reçoit kota parce que pour na ko bendo makasi tout bakeko avec tango tout le kana to réconcilier bango ba comme moko ba yokana bo si ba losko to ko zone sa projet wa au monde ba tout baza banu baza âgé to créer la bango moyen activité pourquoi peut se boîte à cirage ah on peut se vivre cirage. Qu'est-ce que c'est quoi pas cirage? Ta cirage a rebu 30 000 la journée. Il y a les lots, pasteur. Dans le fond, là. Tout on a pas boîte de cirage n'a pas. T'es bah tchaka. Tac 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 bah les caca tac tac tac. Bah tcha. Moi là je vais t'en appeler mais là tu m'as bah zoka. Moi l'homme soit bikin qui a tché pembe. Parce que na ba âge ya bana na biso eza normal ate sa cirage ate kamakazu asala marchand bilan na balabala. En réalité c'est normal c'est ça mon fois qui classe. Mais la réalité c'est belé. Et ma on va dire la réalité c'est belé c'est lui moi na masusu que a comme on a vu on a comme dans lelo. To condamné tes papa. Nous sommes na bo mareta kanga ndoki. Papa le gars a fait le moi cité en dimion a bengani moi. Vraiment des innocents. Combien des enfants innocents de zoom c'est mon famille. Moi le tirage en audit. Tu vas pas bien ou pas. Na landi vidéo moko na mboka moko bana 10 ans, 9 ans, 11 ans, bana wana ba na école technique. Déjà âge ya moi na 9 ans, 10 ans ayebi ndenge ba soudar na poste à souder. Ndenge ni nous omona domaine na technique na bana biso nyonso baza na ba âge ya par rapport à la réalité de na monaki na mboka. Le premier c'est un projet à gouvernement. Si le gouvernement fait un projet pour l'encadrement jeunesse, tous à la bâtiment ne lobby. Un mécanicien, un électronicien, tout le gouvernement doit des bébés. Ils ont pour encadrement apparent du bout là-bas la passe. Nous sommes reliés à la police. Nini kosenga na gouvernement mboka na biso pona bana na biso oyo boko. To senga vraiment passer quelque chose. Parce qu'il y a des enfants baza bana batala balé. Il y a des enfants baza na bunga la kena lubumbashi na pesa ba boîte à cirage na plus de 80 chèques. Obi que la journée mon chèque soit bêti bon on a zanga 7000 to pesa compagnie. Moi mutana ke boyiba. Tant que vous êtes exactement passé le côté, vous êtes d'accord. Les boumous dans les années à la maturité. Ils ont des petits coulous dans les années à la solichette. Il y a des gens qui sont vraiment à s'organiser dans le Ganzam pour sauver les jeunes et belés pour aller à l'Ibanda. On a besoin de ça. Et voilà, tout changé chapitre. Pasteur Blaise Makalelo Basal Nzambe Belé Azamoye Baza pasteur. Réalité dans basala nzambe belé bongo ba pasteur belé ba comme musicien ka biso tête comme ba pasteur il y a des pasteurs ba pasteur comme yemba comme na album na bango tele ba télévision fatika la pasteur ka biso de soto komi ba pasteur comme ngam ba bosani kende to za encadrer na l'église ba to yemba
Nous avons aussi les pasteurs basés en cadre. À mon niveau, il y a un monsieur pasteur. Ma bête. Tu es là, ma bête. Et ma bête. Mais bah, il y a aussi là. Bon, si la terre va au Bimara. Tu sais que génération, monsieur Babimi, la semaine, monsieur Bazali. Monsieur Babimi, monsieur Mikolo Zoya Bazali. Bon, Bimane, ni na orchestre na bino kutu bato boye mana bango baye bana la terre. So tobi combo guitariste de non moro to bimana balabala bat baye bien. Nous avons raison, je crois qu'on a la suite un belé avant d'agir. Cette fois-ci, sur les bibres, il y a un bateau là, ça va là-bas. Et voilà, tozonga na allo beleli lola nzembo mo malamu obeli nzamba bitiki. Inspiration nini omonaki na nzembo wana? Nzembo lola j'ai inspiration à partir d'un téléphone, Jérémy 33. Invoque-moi, je te répondrai, je te mettrai les grandes choses. Quand on invoque, c'est entrer en esprit avec Dieu. La téléphone, nous sommes en États-Unis, la Bénipa, nous sommes la vidéo. Bonjour, la vidéo pour mentionner à l'air, on a la vidéo. Nous sommes dans le ciel. Celui qui a besoin qui tape ce que oyembi meto okipe mongongo mo ya mwana mwasi opesi chance ayokani pe na kati ya nzembo oyo esali pe nzembo malamu nini omonaki opesa vraiment mongongo wana ya mwana mwasi chance na kati ya nzembo? Bon, mwana mwasi opesa chance biso mosali yo mo olobi te oyebaka bino moko osi bana balaka te biso batala ezali bima batala eza ebele efo ebimana tokotika bango te bayembe nzambe fo baza ebele ya mokili tolobaka yango te mponi ya nzambe kaka. En tout cas, la monnaie katine li kapozali. Ba yo ka na lolelenge. Mais lobi pe amon c'est bon, abimi pe na nenga na mabete. Na limite parce que nzamba pe si so permettre les camarades. Mabe ozalate. Ba wana be banimade. Biso mabe ozalate, zara pe ba pagano biso ozalate. Et voilà, na kati ya nzembo yango lobe likambo ya este. Tabi makila bandeko nanga ezotanga ye sembola loboko na este makila bandeko nanga ezotanga na tie bandeko nanga menga samta bandulu lokota na ta Congo biso tokomi famille oza mutandu oza na nani toza ba Congolais, ça c'est la famille. Et voilà, Pasteur Blaise Maka le lovi à Bassal Nzambe belé exposé na internet, Pasteur Stab kolobelate donc tango yoga makambo yango makele lango moni bavia ba pasteur ndenge zaki exposé na internet komona ilikambo yango bon ndeko na ngai eza monde réseaux sociaux monde alelo ngai na sepelaki ndete na bana nzambe basepela na likambo bon pasi wana mpona bango ekomaki lokola sujet ocola ngai nde naokaki mwa mame asibi elobi ete asala nzambe toaka bero soki ero moko akwei bino nyonso kokwei bato wana nyonso wana baeglise ya minei badirigant so ndeko akwei yo betala mopanzi nga nasaka esoko te masu esali wana masu bofilme masu ya eza plipi momelama na chesi ndeni ozomona bosaleli réseaux sociaux na mboka na biso réseaux sociaux comme le roi tribunal moko koleka finga mosusu pa koleka po répondre mosusu boni ozomona lolenge na biso tozosalela réseaux sociaux na mboka na biso en tout cas eza ndenge bien te réseaux sociaux eza na ndenge bien pour l'évangile et na ndenge mabe mpe mpona monisata. Donc, au moins, la bataille sur les besoins sur ma Bible à papier, ma Bible électronique. Donc, après, par exemple, vous voyez quand même qu'on rectifier. C'est plus la yoloté. Merci. Pasteur Blaise Maka, Obimelaka, Banano Lingomba, ma papou et Bimaka, na évité Zalanini. Bimela Bango? Non, ma papou. On a pour ça, on sera tchété, vraiment, on a ma papou. On a comme fantôme. Mais Nzamba kolata mosali na ye. Par exemple, moi nanga loti bakangi ye baki boma ye amaso na la bimi na zuye la libéré. Pendant que ngai azolo bananga la ndam.
Bible le Bible basala nzambe to veiller rapport ba amba bana na biso. Les livres le ba ko mi veiller na yo musala nzambe ko mo protéger. Na ko linga ta un problème. De le ba ke boma il faut ngana bimana na intervenir. Na libérer. Balba ke kate kingo na bimi na botoli mbeli. Ezanga teza nzambe alatinga pour na père spirituel. Mais ko la ke la père normal. Mais ko la ke la na Bible. Yesu dans laquelle c'était ma Bible. Avec c'était boti mboate zikre kao. Yesu atina nzete. Moi j'ai besoin de lire manga. Akuti nzete manga yati. Comment ça lambanga ti? Ni zika. Lelo ordre na kati ya mangombo ndire tika lisusu te. Mutu moko atomba maka, mutu moko atele rappeli boso mosala nzambe, alobi o esengeli aloba, batu moko bavanda na coin pour babetaka lisolo ya mosala nzambe na nenga bien. Ça arrive. Moussala te prend. Et bandit l'absurde. Quand le moussala bandit na aimé au Christ. Ba bêta est grave. Dans un film à Christ, ba bêta moi en balois. Ils ont bêta mi bongote. Ba y'a l'absurde est né dans la foi. Ba bêta ma grave. Ba Paul, ba Timothée, ba Pierre, ba bêta ma au Sarana. Pour l'évangile. Boni boni aux orali quand ba enfant rebelle. Moi non hasard rebelle. Enfant rebelle. Enfant rebelle, moi na moko abimité na voix moko elongo bani na sama. Enfant rebelle est danger. Moi il faut voir le calme comme ça nzambe ba biso na kiwa. Ça rébellion. Soit monezo umela. Il faut patienter. Surtout zela. Faut tout bouger mon zela. Et on s'en va trop glissant. Aumélité dans l'enseignement, aumélité dans la connaissance, le banzam, lobby abimi, puis pasteur. La conséquence est grave. Ma pasteur m'a ici dans l'anzelat. Tenzamba lobela qui est confirmation de bima na ngomba. Ceux qui ça la passe ces églises. Ce pas bandel ma église dans l'ignorance à ma pasteur. Tout ça qu'on a vie bitumba tout ta na ngo yebate. Vie là comment vie habituelle. Ce pas bandel musa l'église parce que ba pasteur tout ça qu'on va souda ba na front de bandel ba kufa rebelle. Le premier militaire va tindara. Ennemi à ça parce que bino boko ta bota ennemi. Bango ba kufa rebelle. Deuxième ba yaka ba kufa rebelle. Parce que biso ça va ba tia liboso que na front. Pour affronter mes livres babi. Tokomi na biso na suka na masolo na biso na pasteur Blaise Maka orphelin papa réalité ni nezoleka na Nigeria. Est-ce que c'est vrai banganga nzambe na biso ebele bazokende na mboka ya Nigeria po bakota baloge? Bon, ça mboka na witi bon c'est ça moi ba secret. Parce que les réseaux sociaux dans ce endroit mi bali miseto solo la na bango ba ko mona nga ko proposer na tama mona na dénoncer blom sur ça ba proposer yo sur la ba ko proposer si ba proposer nga donc suko to na nzambe te binzambe za likola biloko na nyoso c'est impossible. Papa to vanda na no boni ozwa likambo yango bayoki pe kilo wana te ya kokusana komemelo lisolo ya ndenge. Bon eza likambo ya somi sute ekoma nango normal mosusu baloba kuti yo oza na tante oza na réseau te okufa mobola biso okufa pauvre te pour véritable riche eza Jésus Christ de Nazareth ye kutu prêtre de prêtre biso osuki ya kolia na kolala tumisa ngai ndenge nini tokoyeba ke non bato baosala nzambe ndenge elongo bani te bato baza na voi mosusu ndenge nini bandimi bakoki kobanda koidentifie bavrai basali ya nzambe? Ndenge nini bandimi bakoki kobanda koidentifie bavrai serviteur de Dieu ke moto boye aza mosala nzambe solo oyo boye aza mosala nzambe solo? liboso eza l'humilité. Parce qu'il y a des maisons qui ont recommandé Moutou. Vendaka na mwasi, nous kosaka na mwasi mosusu. Les conditions à Jean Banza mettent Jean na maison. Bon mon bien l'église, parce que ça va en Nzambe, nous avons maison et ces conditions.
so osimbi bino de bosali pacte mutako trahi moninga za. Est-ce que vous allez populaire Yaoundé la kisi vous allez nanza l'église nae bato les batondi ti libanda sala ba foule Yaoundé za vous lakisa vous allez nanza ngako tu l'église na moni ya mandala la ba kwami ba onde bazana nzambe. L'église au mona mineno kota na katu mona maka. Kota na katu mona maka mo ba gay bazo mona orchestre baza trop ba leader ba wolala ba potana. Écoutez la bassin il y aura poison les autres tambours. Ce déjà Moussala Nzambe comme quand la poison la banga la d'église boina bot c'est grave. C'est mieux que tu vas à 5 ou encadrer 5 personnes c'est mieux. Donc quand tu vas te belé, va bon on habiter maintenant pas Moussala. Service à mon ou à pesa recommander l'église. Et voilà, pasteur Blaise Maka, service il y a mon à peine église déjà recommandé na bougie. Merci pour l'entrée tuninga, il y a un ça ma confusion l'église. Mais bien la Bible. Et c'est comme Christ. C'est la Bible va saler. À côté un aveugle. À saler les doctrines parce que dans la doctrine vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça doctrine. Tiens ma beaucoup. Avec le monde à moniteur, il y a un monde qui va être c'est comme on a été. Il y a continue locaux, ils ont la Bible. Voilà tout le bilan. À juste so inaye. À 500 on a potopoto, ma bille c'est le potopoto. À tiens à mis sur le rivière sur le. Et comment il parle la Bible. Mes recommandations les atteintes, papa. Non, tout le monde a été mon pour ça la service. Mais on a aussi so inaye. Est-ce que pour mes associations de salon bien sur bangal. Parce que Manza Meta m'appelle un service sacerdotal. Dieu peut recommander. Nous c'est comme une doctrine, mais Dieu peut recommander ça à son serviteur. Ça là où il est. D'ailleurs, maintenant, ça va me saluer. Et bien, les mamans saluent, bon, on a endetté le balbacan. Ce qui est ça, quitte avec mon huile d'olive, ou de mungo, on a pas bougie. Donc, service à pasteur à Sokola et Batou, na bassin, na kati église. Voilà des bords, voilà mes libangs. Il y a mes noirs. Il y a des noirs, il y a des noirs na kati. Mais, on a le basuko qui sacerdoce aussi, ça peut se faire. Qui n'a pas dit, vous avez un signal. Jouer la malade. Le bel homme va pas s'engager. Jouer la malade, le bel homme jouer la malade, là, 2 jours, 3 jours. Il y a une zone sur la ville, là, on a un autre, on a un autre. C'est un service sacerdotal. Ndenge mo pena ba miracle la tiko tak tala na Samesa TV on mona mbongo no ba ibanda les akop la lokuta landa ba numéro la somme tout ça benyanga zo ngoti les akabatu na bomba zo aventurer. Et voilà pasteur Blaise Maka tozwa sikoyo nzembo na biso ngonga nini nzembo na cette semaine dans les 17 ans on est na YouTube la page langeza Blaise Maka officiel. Bon, officiel ne wana ngai mususu wana na yebi yango te. Bato batira bandenge na bango. Nzembo ekebimila na bandundu. Mwa makambo ezate. Ah nzembo na ngai bolanda ete bandundu na ketel banzana. Ah la nzembo na ngai kisasa. Et voilà, tokobi na suka pasteur Blaise Maka ba mbote no mibale misa. Mbote na bana poto nyonso mbote la poto toko seke. Mbote la papa Noï, mbote la papa Makou, mbote la chrétien nyonso bazana poto la lingi bino ba yembi nyonso. Que le Dieu des orphelins vous bénisse. Merci beaucoup à mon boss Josué DKS. Profitez bien pour Sanza Oignon, so eza Sanza na yo. Donc zonga bébé vraiment nenge kaka ezalaka na pesi mbote na bana nyonso ya Australie, bandeko nyonso boza na kati ya Norvège. Pasteur Blaise Maka yeye orphelin. Donc vous le rappelez le pangu pour na bana et vous allez bien. Talotinara domo quelque part et commenter ba photo monate ba vidéo monate. Donc on va passer numéro ya papa ozwaye moko soko tindi biloko elega na nzela ya motute tolesa bana bitike nzambe akosalela biso na nzela na bango to sunga babola to bosana
ba VVT papa na biso Blaise Maka numéro na yo o bande ko ba ko yo 081 16 70 043 081 16 70 043. Merci honorable Jean-Marie Lukulasi papa na belelio donc esika vraiment ya kotia misolo yango esika vraiment ya kotia loboko pour que makambo ebele et puis ba vision oyo vraiment papa na biso aza nango eko ba kozala matérialisé. Donc je dis un grand merci na mwana mboka Enoch Sanga et donc je dis un grand merci na mwana mboka Enoch Finda et Aristote Sanga, le moindre de tous. Quant à moi, les Goliaths de la presse congolaise, Nabeleli Bandego Nyonso ya groupe d'intercession les vainqueurs, Boya Kokutana, papa na biso Blaise Boti Kabilo Pona Bana, papa na ngai Nathan, donc Nabeleli yara vraiment otika mbongo na yo awe pa ya papa esunga bana na biso donc na pesi mbote na bana nyonso baza na se ya makolo ya papa ba fidèle nyonso esika papa zali na pesi bino ba mbote to kuta na prochain numéro to lobela pe likambo ya accessibilité. Tout le belango na prophète Denis c'est le prophète de la nation mais tout le belango pe na papa na biso Blaise Maka batoyo bayo karate bayo kalelo banza menenge nini bandeko na biso baza ba personne vivant avec handicap na etonga bazwara bango na niveau nini etalaka ndenge tongela église na en étage sikoyo ndeko na biso e bon sono a mata likolo kuna nenge nini et on se retrouve na prochain numéro ngai nabino to kutani mbalasima portez-vous bien et je dis bye. Tukulu ya mbote Mbutukulu ya mbote papa Josué Mbutukulu ya mbote joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire papa Josué joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you papa Josué happy birthday to you. Ouais, profitez bien vraiment. Donc, sans oignon, c'est ça pour Nayo, Ozongi bébé, maman Parolo pour Drazon sur la berceau. Donc, abonnez la Mélisso Poto Poto, nous, banon, Mélana pour moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa Josué. Joyeux anniversaire, Mbutukulu ya mbote, papa Josué. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday to you, happy birthday to you, papa José. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, boss, je suis des caresses nettes. Chante encore. Ouais. Joyeux anniversaire. Bon, c'est je suis des cailles. Bon, c'est je suis des cailles. C'est moi qui la baïmbi. Joyeux anniversaire à toi les boss. Je suis des cailles net. Je vais là-bas ta maman là young donc là va péter baïmbi. Yamoana. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, boss Josué, joyeux anniversaire, Mbutukulu Kambote, Lubutuko Yambote, boss Josué DKS, na kati ya Norvège.